Après des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes des émissions et reportages. Vous aimez la qualité? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.
la chantre de l'internel bimbo kininga uti koyemba mama Israël ajoute moni église na ye azali chantre munene ya Nzambe toki banzembo mama l'inspiration wana ka Nzambe nde. Merci beaucoup. Nzamba lobi que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ce qui le lot tozana bo moeza na makasi na biso moko te banda to koliti le lot tozoko bakozana bo mo ndenge nini nzoka nde ba mususu abotami ka lelo akufi mingi pe ba événement ndenge na ndenge zo sala mabatu bazokufa ba maladi soki ye bato bele bazokufaka banda biso to botama ti lelo ba maladi ebini ebele na mokili mais biso to kufi te tala neti bana mibali ba biabi ebimi ba oya Nzambe bako sexe na bango ekozala toujours en vie ekokufa te ata soki ebundisamaki na biabia toko soigner bango sexe na bango au nom puissant de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est vivant ayokaka le sam alobaki tout ce que vous demanderez en priant en mon nom sachez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Moi na mobali akoko vivre na sexe akokufa te alors eloko nyonso nzoto ekumisaka Nzambe. En tout cas nayembelaki Nzambe po Nzamba azolokumu pe tina moya lelo funa yembelaki po nga nayebisaka ye na lobi soko pamboli nga na kosalela yo nazosalela ye na koteya pe nazosalela ye na koyembela ye nazosalela ye pe kati na kosunga bato. Maman tout monde yozemba makasi maman combien d'albums déjà sur le marché? Bon sur le marché nazana album nyonso ezaka sur le marché mais actuellement bato bazosomba mingi kaka Nzambe na nguya po yango nde eza ya suka eza lokola avant aza lokola mwana suka mais pour le moment naza pe na studio nazo yemba banzembo moko oyo na lotaki yango Nzambe na nguya pe na lotaki yango pona yeba banzembo nyonso Nzamba lotsanga esala succès makasi na banzembo nyonso na yemba banzembo na lota yango nde saka succès makasi yezo azana bomo ebiso pe tozana bomo esala succès na lota nani nzete abomo esala ka succès po na lota kango nani Nzambe na nguya na lota kango pe na uti ko lota Nzambe ya moniyo Nzamba moniyo mutozo sala ka bolamu Nzamba moniyo yo mutoza na mboka mupaya ozokanisa mboka no na Kishasa oyebike na yaki mboka mupaya malamu na kacha mboka nanga kuna natonga hôpital na sala eloko oyo na mukola suka bomo nanga na kolakisa Nzambe ke tala tango tindaka ngai na mokili okelaka nga na lolenge no tindinga na mokili pona sala makambo tala makambo nga na sela mboka nanga yango yo nasungaki ba veve nasungaki ba orphelin nazaki vraiment utile na sur la terre précisément au Congo tala nasungi bato tala kutu ndenge na ye awa pano na lola eloko nga na tikaka na mokili yangwana ekozoko bakosunga bato ozangi esika na lola te na sala kave nayebisaka Nzambe na lobi Nzambe na ngai na kokumisa yo mokolo okopambola ngai na kosanzola yo mokolo okopambola ngai yango nde nazosala mosala monene kati na Yesu. Ok, merci maman. Est-ce que Mikabola Randing Koto docteur, chantresse, servante de l'Éternel, épouse à femme, Jérôme Mikabola Randing? Bon, na Mikabola Kate. Na Mikabola Kate, Nzambe atambwisinga étape par étape. Atambwisinga étape par étape. L'air a pesa ngai musala de bandeli nazalaka nga moko. Nazaka ta na mutu moko pembe na ngate wa koko sunga ngai na musala po tangu Nzamba pesinga musala kutenga moko na banda kinga moko sikoyo na bande komona pasi mingi kati na kosala musala makasi kaka nga moko Nzamba yeko yebisanga na kopusa pene na yo basali na ngai pene na yo po basunga yo na musala munene yo ngai Nzambe na pesi yo bon ko banda Nzamba pusa pene na nga bato na koma na kimia ozomona Jeanette soki na kanisi pasi na yo lela na bande ko sala misala nyonso nga moko ebi biso to bota kabino na lero biso to zosukola ba couche na maya moto Nzambe na ngai na mona pasi bana na boti mbula mwana bana balekebele quelle misère quelle souffrance OK kotika o na classe OK donc pasi ezaki pasi mingi musala makasi na ndako
musala makasi na musala ya nzambe musala mususu ozozelanga ya koyembela nzambe. Mais aujourd'hui bana bakoli aujourd'hui pene nanga nzambe atindi basali na ye ebele bayembeli nkolo pembeni nanga baza ebele nakomi na kimia mpo ndenge tovandi na ndako na église d'intercesseur baza ebele bazokumisa nzambe na pokwa nde tokosala répétition na bayembi musala ndako soki nalamuki na ntongo nakaboli batashe na bato mingi bazosunga ngai nga natikali na kati ya ndako musala monene nasalaka ezaka musala chambre kobongisa chambre kobongisa biloko ya mobali na nga tout na ya ngai bana nzambe asasunga nga na moto azosunga nga na bana na ngai misala ndako naza na bato ebele mpe na nga baosalisa nga na pokwa nde bayembi bayaka tokumisi nzambe mpe toza na studio mpo na mateya na église nzambe apesa ngai thème neti mikolo thème nzambe apesi ngai ezali vaccin wana nzambe okomona abandi kopesa message na basali na ye ebele babandi koteya mikolo nyonso na église mpe na suka sanzanga na yo ya clôturer thème neti na fin du mois oyo nakovaccine bato nakopesa vaccin ya bamaladi nyonso mutu nyonso oyo maladi moko elingi ya kotungisa yo nakopesa vaccin okobela te. Et puis chaque jeudi nazomata ngomba mpona kobondela mpona bato baza na baproblème ezotungisa bango na banzoto na mabala na misala donc nazomataka ngomba chaque jeudi mutu azobenga nga avant jeudi ayebisi nga problème na ye otindi offrande na yo soko za musika okotindi offrande soko za na Kishasa okotindi offrande ti esika nga mama nao nazalaka ou bien na église okomeli nga requête église ezali avenue Boma numéro 11 na Bandal Bisengo avenue Boma numéro 11 na Bandal Bisengo bino bato apoto bokotinda bokokena western nyo bolobi kumakamba patience nde kombo na nga ya mukanda kumakamba patience c'est-à-dire Rahel kumakamba patience mais Rahel leki makasi pe leki mulai soko minyonso yo kene na western nyo lobi kaka kumakamba patience okocha offrande na yo pongai tant nazoke na ngomba nakende kolakisa nzambe mbongo na yo ya offrande na problème etungisongo ngamlai lelo yo ozali kozwa solution te na bato mingi babondela pona yo meka pa nga na bwaki ngunda te naza na Kinshasa naza musala nzambo matambi na ngeza esika oyo nzamba visitanga nzamba visitanga na mboko oyo Kongo po na ngeza mabele masantu Kongo po na ngeza mabele masato ndenge na nyati makolo nanga na Kongo benganga yebisanga problème ezotungisa yo mutoza musika ozozoyano ya tikotak na tina ozozoyano ya tikotak na tina po ngai nzamba visitanga na mboko oyo lito ina yeza likolo na ngai nga na bimina no mboka te mais nazoya kalande na bimaki bimaye kotambola po nyongwa misu na tambola bipai na bipai kasi naza na Congo naza na Kinshasa soko za na besoin nanga naza na Kinshasa nzamba visitanga na Congo précisément na Bandal na 5h du matin nzamba yebisinga na peso musala a révéler kisi ya sida ndenge na kosoigner mutu a sida nzamba bandi ko révéler nga ba soin donc nzamba utilizanga lokola munganga donc ngande nzamba utilizanga lokola docteur na soignaka batu na ba vivifiant mais mukolo moko tango ye ko pesa nga mbote tango nzamba yepesa nga mbote pona ko changer nga kombo ayebisinga bo e likambo nyonso yo koyebisa nga nzambe na koyoka pe na kosala yango nakoma pe osambela pona bato nakoma pe kosola na nzambe pona bato bazana ba problème mais ngai mingi nzamba utilizanga lokola docteur nazalaka soki na talio kaka na yebi mbala moko eloko zobela alors na ngolu na ye na comprenate na koma nazalaka soki na talio na yebi makambo ezoleka na vino na yebi caractère na yo na yebi comportement na yebi te façon nzamba asalanga ndenge wana nazali wabino mama Israël a joie mokolo nzamba yaka kopesa nga kombo Israël a joie ayebisaka nga alobi na ye kopambola yo na pamboli yo makasi na pamboli na mbuma libumu na yo nga na kanisa ka kosopela nga ba carton mbongo
wana siko na motema nazokanisa bongo o ngalobi Nzambe siko ye wana bandiko tindelanga bamituka na bambongo na mapango Nzamba yoki ndenge nazolo bakati na ngalobi Israel o na pambolio na ngwele kinyonso ya liboso okomona ngai mukolo suka bomo na yo kozala pene nanga pe ya mibale ndengo zabwe na peso richesse na peso ezaka na munoko no wana nyonso koyebisa ngai na osala yango moninga na koma kosambela pona bato ngai mama Israel a joie il faut oza na confiance makasi avant yo otinda mbongo no pona libondeli na yo ndima liboso que Dieu existe. Notre Dieu, il existe, il est vivant, il est ressuscité des morts. Il continue à parler, il continue à opérer, il continue à faire les œuvres. Soko ndimi yango ndo benginga oyebisinga problème ezotungisa yo. Mais soko oyebi ke Nzamba azalaka te inutile pour okozwa en réponse te kasi nazo bisote e ya ezali na oyo nyonso owumeli mingi kati na mikakatano kati na kolela kati na souffrance bolimbisanga tala ndenge jineta ke kokotisanga susu na makambo ya mulimo mana mto solola na makambo ya traitement o ya bana mibali ya mama trop solo on est trop sangisa on est solelo polo bina za ki église mama ngamona ki sur place wana na mona ki elekaki c'est vrai Nzamba pambo mama Israel a joie apesio mwandam oza na ngozo kabula na bato tout que no ba image le bon tozonga tout juste après pour la continuité de l'émission. Quelque chose mama kulutu soki azali awa pambola mana mbongo yo Nzamba mema yo liboso Nzamba pambola libota no pe bana na yo na kongo na Yesu tozali kobenga Jocelyne Nzamba zala na yo Jocelyne Nzamba zala na yo sikana fungole do mutema na ngai yo ngana sungaka yo na compte ya mwasi ya leki na nga ona mona kolo kwa mwana Jésus na vite kangama na Nzambe makasi sambela ka sambela mingi na bota yo na za musali ya Nzambe likumwe pambola ma Nzamba na yo kende liboso na kombo na Yesu pambola ma au nom de Jésus awa tozali kobenga mama Jeanne Skayo sali ozali koyamba ochata bitabe na porta de pango Nzamba zala na yo ekende liboso de génération en génération bongo eumela na kati ya libota na omobimba na pana na otina bakoko na ona bakoko au nom de Jésus tozali kobenga sœur Mimi soko zali awa Nzambe wana aza Nzambe munene na mokolo lelo apambola kaka na mbongo te okota wapi mobali na ye ya na mbango na kombo na Yesu nazali kopesa bino mwana moko ya kitoko au nom de Jésus na tongo ya lelo Nzambo ya ngai oyo apesi ngai bana basi mpe mibali na bamapasa apesa ngai mokongo kota na kombo na Yesu pesa ngai likongo kota na kombo na Yesu tozali kobenga mama tete yo mpe Nzamba azala na yo Nzamba akokisa na lotaki yo ozo voyage o rate voyage okota mabondeli makasi Nzamba asika yo na kombo na Yesu tozobenga mama lisi Nzamba azala na yo apambola bana na yo atondisa bango na nyonso oyo baza nango te Nzambe wana pesa yo bomoi molai atondisa yo na makasi na kombo na Yesu oyo nyonso kolinga kokoma yo akokufa ye moko au nom de Jésus Nzamba azala na yo nyonso kotia na porte ya lopango nayebisaka yo ata mabele akoseka ekokende liboso au nom de Jésus Christ tozali kobenga mpe frère Merlin yo mpe yaka tambola na mbongo mokili mobimba mboka nyonso yo konyata kozanga mbongo te au nom puissant de Jésus Christ Nzamba azala na yo mwana Jésus na vie aza mwana na Nzambe aza na courage ya kotravailler amen mwana Nzambe il faut travailler sala musala elongo na Yesu Kristo Nzambe aza ya biso oyo asala biso bakongole atie biso na mabele ya richesse biso mpe toza bariche au nom de Jésus soko omoni ozozwa eloko te ozomona ata mbongo te simba mabele etanisa Nzambe osalaki nga kongole otienga na mabele ya richesse nazali riche na boyo kozanga eloko na vi na ngai te Nzambe azala na yo au nom de Jésus tokoya
tozali préparer séminaire moko monene okozala ekozobanda le 25 après qu'il te tokotikala mpona préparer séminaire wana awa très bien po toyebana kopesa communiqué na bo mokolo ya jeudi. Maman touti komona à l'église aux opesa bato ba fond de commerce tout bien fond de commerce maman tu kopesa fond de commerce ba maman ba jeune fille ba jeune garçon maman ndambo za na ngo zo kabula to itaka ko benda bantimi na kati église kaka nde na yebisaki na bi eza likambo ya kobenda bandimi na kati église te eza likambo kosunga bato pe mutu wana asambela kati na njube te aza na passe azozanga mbongo a transport pona koya na église azozanga même po apesaka na nzambe dim te mutu azaka na nyonso te aza na eloko te aotikala pe kozwa yango te parce que tozwaka yango pa nzambe na nzela ba dim na nzela ba offrande ozomona bon entre temps nazosala yango pe pona bolamu nzambe ayebanga ke naza mosali na ye oyo nazosalela ye pona peuple na ye nzambe ayeba bongo et puis ya mibale bato wana bazwa courage encourager bango il faut encourager bango parce que bazala musika na nzambe te vraiment nazosunga pe nzambe te ke ote nzambe moni yozopesa bango te non il faut bato bayekola koluka biso basali ya nzambe tozali ba berger bango baza lokola ba brebis. Les bons bergers gardent bien ses brebis. Ozomona tant ba brebis bazana nzala, tant eloko na bango ya kolia ezali, il faut kopesa bango balia. Et puis bambongo wana, eza bambongo moko utipeka na musala nzambe. Ndenge nazo soigner bato bazana ba problème ba sexe, ba problème kobota, na ndenge nazo bondela pona bato, na ndenge bato bazoya na kati na église bazopesa ba offrande. Eza mbongo ya ndako ya nzambe. Nzamba alobaki ke provision ezanga na ndako na ye te mpona bana na ye ti tata nyonso na kati ya ndako na ye alingaka provision ezala mpo bana ne basala nini balia tozosala misala nzambe me tosunga mpe bato bakufa te bazanga te alors bayoka mpe liloba ya nzambe makasi mpo ke misala na bango bakosala ekende liboso elongo na nzambe azosala eloko ata bandi moke akokende liboso ekosala mpe soki azokontinue kosambela mingi nzamba kopambola na mboma libumu na ye nzamba kofungolele ba porte ya bénédiction ebele ozomona na kati ya Jésus la vie nzamba azosala mingi pourquoi po mutu akokima église te mikolo nyonso azokaka liloba nzambe liloba ezokopambola ye liloba ezokokangola ye liloba ezosalela ye bon et puis soki mpe totali malamu eza mpe eloko munene musu eza mpe lisusu eloko moko ya munene eza mpe évangélisation moko ya makasi parce que musala nzambe etambolaka na mbongo soko za visionnaire nzambe akopesa ka makoki nyonso ya kosungaka pe bao bazozanga po soki deja ngai naza na pasi mingi nazokoka te ngai moko sikoyo bamususu bazokoka baza na pasi na kosala ndenge nini ekozala pasi mingi c'est pourquoi omoni ke chaque dimanche moi moke oyo nzambe apambolaka nga na nzela ya bana na ngai ya mibali chaque dimanche parce que pendant la semaine eza na bato oyo bazwi traitement ya sexe na bango eza na bato oyo baza na baka ya baprière bapesi bambongo na bango oyo ya barequête eza na bato oyo mpe bapesi badon bapesi baaction de grâce yango mpe tozosala appel na bato ebele boyeba te peuple de Dieu bango wana na kati ya église Jésus-Christ la vie baza bandeko na yo na mboka oyo so moto aza na pasi mingi akimelaka mbangombango na église akolia nini aye kaka bongo aza na pasi siko bosa ndenge nini esengeli bato nyonso bapambolama bayeba na kokanisa eska bana nzambe bazali na kati église Jésus-Christ la vie na ba acte tosalaka mutu nyonso ayoka kaka mama Israël ajo kuna sungaka bato elo esika liboso akimelaka kuna bakomaka ebele yango na kosenga na peuple de Dieu yo oyo okutanaka penza na lipamboli ya nzambe nzambe apambola yo soko zoluka esika ya kopambola bato kosunga bato okoki pe kozwa adresse ya avenue Boma qui appelle ya église de chantier ou la qui appelle qui église de chantier au bazana makoki basunga normal lelo na émission o ya diaspora RDC mouvement o expliquer balandi na biso o ya partout dans le monde ba yo ka appel wana pour tout le monde j'ai église de chantier na monde ya détenti marron c'est église vraiment
ça chanter tout moni pour lancer moi message na bateau ou motema malamu ba salama pour nous sunga bateau parce que l'église Jésus la vie ba contribution na bango pour l'église on a vraiment et tongama. Merci beaucoup Ginette ndengo rappeler nga likambo yo mokili mobimba église Jésus la vie ezo tongama pona nzambe na biso pe pona biso bana na ye pe pona mabota na biso nyonso esika oyo nzambe apesaka biso biyano na ba problème na biso nzambe o apesi biso pe maponga ina bino tozala en vie. En tout cas totonga elongo église tonga église Jésus la vie nzamba tonga yo église eza vraiment chantier makasi penza toza na projet ya kosala de étage à 2 niveaux na église Jésus Christ la vie na likolo niveau 2e niveau ezalata esika ya koyamba bapaya tosala ba appartement ya chambre salon cuisine ba couple pastoral na bana nzambe nyonso yo ba vivaka awate bayaka na kati église Jésus la vie bala la kata wana na banda kwana tukotonga. Donc en tout cas menazo bisabino penza ke église ezali chantier simba mapenza na bolingo ya nzambe mwana nzambe pe na mawa ya nzambe o contribuer okobenga na numéro o ya 089 94 42 825 089 94 42 825 mbula moko ebeta ki lobby nzamba sungi biso ememi biso toiture te encore vraiment tellement eza chantier et puis eza hangar to tcheka ba tol to tongeli ka ba to banda ko po balalaka oyebi penza ke mbula ezaka soki ezobeta makasi bana mike babangaka ndenge ezobeta makasi na batoli bana bazo kanga ba mama bango na nzoto esalanga pasi vraiment toza ozali mwana nzambe oza congolais oza congolaise oza na mboka mupaya to oza na Congo tala église nzambe na mboka na yo bato baza ebele na kati mingi pe kati na bango bauti bamboka musika baza na ba famille awate pe mingi babengana ki bango na Brazzaville mususu abotama kuna akola kuna ayebi ata Kinshasa te ayebi ata ba famille ya mama ni te ya to ya papa ni te mais aye asana batute bango nyonso baza na kati église. En tout cas nzamba touché yo soko pamboli osungi osali kaka acte moko volontaire ya kotinda ta mwa mbongo to eloko na kati église makambo na yo nyonso ezofungwama nzamba kopambola libota na yo o baza na Congo na ba oza na bango eskamoko barrière ekozala liboso ya vie na yo ata mokolo moko te a cause ya motema malamu nzamba kokanisa yo na makambo ebele oza nango pe akosalela yo. Ok, merci maman otukolo balokola mosali nzambe mbola ndi maman Israël Jean et tant que serviteur servante de l'Éternel maman tout le bela ozali wana na benga mwana ezala yo moko na musala na yo maman c'est tout le béton qui est docteur maman bat babenga de partout babindinga kokomela kisi wana ba vivi ba komela mondingeni. Bon ba vivifiant na sengaki na peuple de Dieu ba oyo baza awa na Kinshasa de quoi mikolo elangana no ekotite batu nyonso baza na Kinshasa bazomela vivifiant ya moto makasi te mwa moto ya mwa mulunge ndenge tomelaka ti ya mwa mulunge ti ya elanga tango tomelango ezaka mwa moto ti boneti lokwa tozana elanga te batu nyonso ya Afrique esika nyonso moto ezali bozomela kisi me moto eleka te na bato baza na bapoto esika malili eza makasi na mikolo tozali bino nyonso bomelaka kisi na bino ya moto bozo ochauffe avant omela kisi na yo réchauffer yango mela yango ya chaleur to meza vivifiant mo makasi ato meli yango ya nzala remarquer komona ndenge po na yo ezokoma kitoko remarquer yo moko zomona ke ata suke bande ko kata no na mutu suke ko bota oko remarquer misu pe ezokoma pembe ozokoma na force physique donc il faut comme la kakisi ya moto omoni libumu na yo na kati ezali moto melaka kisi na yo ya moto tika komelaka bama ya malili l'air nyonso bama ya malili ce n'est pas bien ezokende kokanga ba veine nyonso misisa ya sexe donc omoni sexe il faut makile tambulaka na kati ya misisa pour pesa vie na ba muscle nyonso ezanzinga nango makilezo ya makilezo po soki makilezo ya te sexe ko kauka ekokoma boye
ekokauka ekozala susu munene te ekokonda ekauki bavene nyonso ekangami moye telemaka lisusu eza te komi kobloke yango nazosenga na peuple de Dieu bavivifiant oyo natindelaka bino bayiboza na mboka malili bomela vivifia ya moto baoyo mpe baza na mboka ya moto bomela vivifia ya moto kasi moto makasi te so tokomi na elanga bokomela bino mpe bomela bavivifia ya moto makasi basuppositoire vivifiant batiaka yango na congélateur te batiaka yango mpe na frigo te mpo anis elingaka malili te anis elingaka malili te ntango nazotindela bino bavivifia na bino sipo il faut botika yango kaka ndenge wana na molangi na mwa chaleur nango evanda kaka bongo ezala kaka ndenge wana mwa chaleur wana ntango ozokotisa vivifia na anis na mwa chaleur nango c'est très important parce que evivifie mpe na anis eza na besoin ya chaleur soki ozwi eloko ya malili okotisi na kati ya anis ekomi kuna alekuti bamisisa ebloke misisa makila mwa etambola na nzoto eza te. Ok, merci maman. Les vraiment il y a qui image vraiment eloba. Et puis pommade nazobeta sete na bande nyonso o na tindelaka bino pommade na yo wana il faut pakola kango pe na anis ozwi pommade wana opakoli yango na anis après ozwi vivifiant sipo pour introduire yango ozwi susuka pommade wana opakoli yango na sexe nakopesa ozwi pommade opakoli sexe mobimba opakoli pommade partout et puis okozwa sexe obandi ko vibrango oningisi yango après okomi commencer yango ozosala massage sous forme ya allongement ça massage na sous forme ya allongement alors wana ndenge ya commencer sexe bon mutu oyo ameli ba vivifiante masse salamité na kati na ye masse zate kobenda sexe te parce que ça na mutu mususu oleka mela vivifiant pour que sexe masse sala benda sexe yazo préférer abenda sexe ka pamba pendant que ameli atakisite mais abandi kobenda sexe ekokonda. Oui. Merci beaucoup vraiment maman Israël la joie là il y a qui m'intobele o matali marambo église donc église eza vraiment chantier batamte mama lam mama sunga ki lobinga mwanza ki na bozo mona ba image lobinga mwanza ki sur place na moni mama nga pesi ba fond de commerce nga mwanza la ki wana yope mutamte mama lam mbongo le ke belé ozo bwaka biloko na ndako na yo sakanila mbongo osunga tonga ovo moi Jésus la vie etongama kotsore tonga mbiso ba ngo to tonga église na 1000 francs na yo na 100 francs na yo to tongi nzamba kozanga te vraiment opambola maman na ngaka mingo là c'est toujours appel na bato ba wana de partout dans le monde entier na Pyrrhus bunga boss depuis Ukraine na bato nyos ba risible bato nyos o baza na monde entier bazolanda émission oyo na diaspora RDC mama o lancer mon appel bon mawa eza kati nanga po bato Ukraine bazwanga te bozwaka ngai te nazo regretter mais soki bozwaka ngai te bobenga même papa André na 0044 74 14 55 46 21 0044 74 14 55 46 21 papa André na Londres bobenga Naomi moi nanga ya Londres Naomi ya Hollande 00031 68 750 17 18 wana Naomi bobenga pe na numéro nanga ya Paris bobenga pe na numéro nanga ya Brazzaville 05 505 86 15 05 505 86 15 numéro nanga ya Kinshasa ezali 089 94 42 825 089 94 42 825 jour na koya tokokutana face à face ngai na bana mibali ngai mama ya bana mibali na basi na bino bana na bino baza bakoko na nga boyebisa bana na bino koko na bino komona ye mama Israël la joie bakoko na nga babengaka Israël la joie bana mike Israël la joie bana bino babengaka kaka Israël la joie nazali koko na bango. Okay. Merci beaucoup maman Israël la joie c'est mon plaisir ngama kasi le bina yoka ki mama ndenga yembi matia na o le maman tuka izaki pona ngai.
Le Kobi que la fin du mois mars, on organise journée pour clôturer le thème de vaccin. Nous avons une équipe de diaspora qui est toujours sur le terrain. Pour les images, il y a vaccin. Bon, on a vacciné le peuple de Dieu. On a vacciné le peuple de Dieu. Alors, on a le belinga qui est mukoloana na lata na tenue à docteur. On a visité na tenue wana. Na lata ndenge wana. On a tondi sanga na mulimu na ye na nzoto, na maboko, na munoko, na ilamba, na sapatu, na akotondi sanga. Aibisanga kotondi sanga. Potango azoibisanga bongo na zomo na ngai moko ndenge nzamba latinga ilamba ba médecin et puis na zomo na mwinda moto zongenga tout autour nanga. Aibisanga bongo. Alors pour clôturer thème na vacciner ba papa ba mama bilenge mibange batu nyonso bazana problème ko bota bozanga te mutu nyonso azali na problème ya cardiaque, cancer, sida, prostate, impuissance sexuelle, éjaculation précoce. Donc tension, hypertension, hypotension, diabète, ba maladie incurable nyonso la tout si la raté. Donc nyonso zanango, amaigrissement chronique, hémorroïdes, frigidité nyonso. Quand on se retrouve, ça va être fièvre. Oya, parce que na bon de la peau na yo maladie kolongwa et puis na ko vacciner yo pour maladie et y a du soutien au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, merci maman. Tout comme vraiment na suka émission. Il a linga mingi mingolo balokwa musala nzambe. Pour chaque fois émission ba ki maman za musala nzambe za musala nzambe. Ya mo ninga mona ngati kita sur terrain na zo ba image wana pour la ki saba la émission ñu sur partout dans le monde ba comprendre que maman za musala nzambe. Merci maman ningo merci na ko yamba biso toujours na ndako nao. Tout comme na suka vraiment ya émission. Oh, na pesi merci na Rizi Boula le tenant du titre hein. Viens na ngamo Gigi Lukusa. Merci vieux tout ça quand tu yokanaki des choma samba batu nyonso vraiment balinga ka Jeanette moi comme on a muké cadette la presse congolaise en tout cas c'est mon moment ya ko ba kelenga makasi tani mbarasi ma vraiment pour la prochaine numéro ya émission on a bien to kaboni anamoni tadinga lapa kabolanga na bango to kabona. Après des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD, mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes des émissions et reportages. Vous aimez la qualité? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.